été tellement de cela ensemble. Je comprends que ma faute de doigt par rapport à audio qui a l'autre. Je comprends que ma faute de lobby, na ulanda huko tusiko kwa benga, kosa ndabana na kama lobby. Na éviter niki na sanda kazali. Allô? Non, niki na sanda kazali. Pasa ba master banda para classe batanga kal. Sanda kazali ya mwaka 90 niki mwaka 83. Le fait que makambo oyo ndenge zo leka ta wana na anyo wana lubaki makambo. Kakize kofi ke kofi za sima ya niki. On vient pour faire vivre pour mon côté. Dans Sandra, à chaque point, Zela, Maman Rifa, Zela, donc comme il n'a pas en Anya Zela. On dit à Sandra, tu as Benginga mon côté. Pour moi, là, il te souvient bien. A préféré Atin de nos vidéos au Tala. Peut-être pour nous donner un avis, moi, il dit pourquoi. Il y a des vidéos pour vous dire que peut-être ayebi singa nga moni yo ke yango na ela atinde nga video te ayebi singa di solo et on a fait problème de toute façon na bibo omoni makambu ya nani ya danseuse alobese asaki soki mpe babaki azongisi plainte par effet ki soki kofi obeta te nga na banda koyoka kompa bato me nazalaki vraiment voilà nga nayebi yango te Marie yokanga bato baokomprendre te zela nga nayebi yango te na tikala olobela yango te mpo kutu nayeba mwa ndambo yo tobenga natala mpe video te nga sisa na ba video te nga tala na ka eloko za ba 2 minutes 3 minutes parce que bato batindra biloko ebele il faut répondre bato nyonso tamama na calcula même pas mais ya Sandra butabenganga ayebisingaki non Karine tala mambu anya alobi ya kofi mutala na nsima niki bilo mwa bongo boyeboye nayokaki parce que ntango mambu aniki nafali boye ebandeli moto ya liboso abenganga eza ya Sandra mpo aloba na ngai ke tala niki kutana na raison aza mama bana fali ndenge aza kutu boye aza na zemi makambo boye tala kaka ndenge baotika na bawario ndenge baokina ye yoka te yo omoni te kende baokende na ye ezokende mabe tala ndenge ezokende amikoso nanga akokosola nanga na part nanga nasala quelque chose nga mpo na nga r nameki kolandela mambo yango naye kolandela yango na r kaka miki asala direct na ye sur insta nazwi ntan natali mpe ya nani ya tina oyo asalaki na ye na lido directement r miki asisi tina mpe asalaki ya epe susu live na instagram natali nyonso nasalaki conclusion mpo na nga napia bango nyonso conseil bamotu na motu nalakise foti na ye nasala nini wana nasala direct wana eleki esili lokwa nayebi likambo te navanda na nga je crois après quelque temps yo moko obenanga oyebisinga lobi te yo kutu te après quelque temps naye konini kozwa appel ya bandeko ya miki oyo babenganga wana voilà mpona nga mama nga kutu neza esolo neza elokuta nga naza magicien voilà wana ndenge yo yebi parce que yo yebi bango nga nayebi bango te donc nga maloba baloba na nga maloba wana nayoka yango epa consort na nga endonsa baémission na kini contre fali nde balangage oyo bandeki kobimisa eza makambo babandeki koloba na nga donc mpona nga j'ai vite compris que eza nango lisusu makambo ya mwasi na mobali te parce que babandeki su kofinga nini ezalaki su mambo ya tina te ezalaki su teke mambo ya papa bana fali ekomai baofinga nana oyo azalaki innocente namoni baseli que namoni baseli 2 3 4e émission
Natala na boutou na temps, je me suis réveillé, on dit non, pas jusque-là, parce qu'il y a Aza innocente quand même. Tokoko côté na maman dit tokoko côté une fois deux fois oui parce qu'Aza mostene comme et comme le quoi accusé donc mutokoko vendre pas qui peut ko assumer maman boire dans sortir ba tout ça ça rappelle mon comme bien justement mutu musu pas ko katia mi sali pe mabe parce que mais batanga ko mutu matin sur na ba ils a facilité ata biso oyo bafamille mosusu bamama mpe bakokaka te bakomona kobela bestoma ti leo mete mosu nga mokolo nzoto yango naloba peut-être nandela mpe stoma osanga yeba mpo nga na kipaka na nga te donc yango normal nasala quelque chose bofinga soki bofinga ntina bolobela fali aza musicien mais mwasi nga na mama te nga na bino tobiki aza innocence oyo nga nayeki kosala yango wana nayeki kopekisa ete nayeki kopekisa yo obengaki nga koyebisa yango bike non karine pourquoi ozokota makambo wana bongo aussi longtemps awa bazoloba kutu makambo ya kofi boyeboye ya badanseuse na répondaki mpe ke nakoti parce que nga baproposaki nga et puis nga na boyi yango namoni ke na conscience nanga mokebi ke oyo bakomosala ekomiki mitema mabe ya kofingana na tous les jours et puis kozwa bafoto ne kobebisa yango kotenga misenga bilongi kotia yango na bacapture et bato baobengana badirect koexplike vie na ye nga non mpo asali eloko te ne eloko ekotisi nga donc soki nazwaka appel na bango te bapropose nga nde bande koloba nanga tokréi na biso base soki mpe ezaka mambo bongo soki mbongo ememi na suka yo kozwa mais na ebandeli ozwa nano temps na 2 litres nakota te ndenge natala kaka ndenge ekenda eki na suka parce que biso nyonso na kotanga na mosika te bande kokroire na yo eza mambo ya solo na répondaki yo olobi nanga ah ok d'accord et puis na promettre mambo ya danse na omeka nalandela là de l'information sur non ça quelque chose si les autres c'est ça quelque chose c'est parce que maman là on a pu comprendre on a pu on a fou déjà et comme ça la cueille ça va tenir une vidéo à Anya on a dit vidéo à Anya Nathalie mais si kota là na sali maman direct na sali direct na lobi na Anya exactement le chez Mokondi na Otini d'accord voilà. Nataka s'abonner à Badino, on entend je crois au même la page, même mais wana siko ndenge na lobela ki anya ndenge azokotisa kofina makambo wana quand même appel yaki te mais quand même na sali oyo parce que nga na fabrika makambo te eza mambo bato baosala nga mosala nga yango wana na youtube mosala nga naza youtubeuse nan à la base que soki likambo eza ne mabene ya malamu naza na droit ya kolobela donc nga koloba eza décision mo nazo nakoki koloba kaka te ki même nde nazalaki na bamusicien oyo nazalaki na bango nalobaka kaka makambo na bango to nakomi focus na musicien moko non nabisaki ke mambo bakandonga na tika mambo soki ya kofinga soki nakosala mwa polémique mokie à la limite parce que mambo ebele tosala na kini wana babarifa ezaka mpo ozolukela mbako la tozoluka kaka lider moko amemo poto un jour mpo soki toza na kini tomonaka poto fin nga na ye na nga poto deya na compte ya musicien mo te na ye na ndenge bachinois na nga na ndenge bilobela na ngai nde navandaka nafutelaka bandako boye nga nde naolandela mambo na mikanda rien à voir kutu na lider moko donc mpona koloba ke soki likambo eza moto asali malamu tobetaka toujours maboko nga nazalaka na soki asali malamu na ofungola champagne na sepi soki likambo ebimi osali mabe nga na olobela te pourquoi mpo nasali lobi nasali analyse natika koloba mabe te ere natalaki ya anya namonaki anya dekone nalobelaki anya napelaki mpe parce que nga mpo nanga nazwaki yango ke anya aokota kofi na makambo parce que lendekone wana mwasi lokola ye nde danseuse afundaka kofi ye mpe lokola aza kuna baproblème ne kuna na kini na atyala mwana esali ke aza so mpe na turquie ke ndenge nayebisaki ngaki nani papa chéri ntabini ye na turquie aza kuna nga na bi bon lokola ta mosu papa chéri na kofi elikrate yango anya osala boye donc mosu ezaka nde ezaka enemi na yo oki aza na problème yo po yo obakisa eso egoko napelele anya bongo namonaki video osala anya opesaki ya mise en garde siko à ma grande surprise lelo toza lundi samedi soir nasalaki live nanga normal ndenge bakangi la fille kuna na kini nasali live nanga nazorappele bato ke makambo nalobaki yango boye na boye bomoni kote tosuki bino bato poto botindaka bato na makambo bobengaka bovandi yango na bakwete nalobi esili nazongi na mata na motu
Quand les bâtiments de la Rabadia, côté, namoni nini, liwana namoni ya Sandra na plateau. Pour cliquer pour tu écoutes le bâti à Bandina, qui voice. Ceux qui n'a quand même un bandam n'a pas de voice wana. Na yuki nickel zoluba. Kenga, bano la kofi na makambo oyo. Koshaka papa bana, na kutu na benga kai papa parce que abuta to za na mwana ne il paraîtrait que abuta sur na mwana camarade. Kama boye ya wana to le biso, yo wana estilo bien. Yo mari ngana zo biso ko ngana yu. La femme na estilo bien pour comprendre bien. Mais maman est-ce que yo faire comprendre maintenant ce qu'on a dit sur na voice na YouTube ba kinyo so ba YouTube yo voice za ko ba abacha ki mo explain de bino mo bosala ko be ka zela kasi yoka extrait o ba chi yango yoka omoni na marifa de to sola na internet omoni même ceux qui atana na yo émission pas na so na voice na 10 minutes ce qui est na Karim chaka ka kota 2 minutes. Mon chaka kota 2 minutes. Pour chaque 10 minutes, mon besoin d'une autorisation na yé, mutayo leka. Nga analyse dans la côté bandeli Isaiah que Niki a sala que yété à sa problématique yété mutabanda makambo yo yété Instagram na yé a combien conseil la famille priait pour moi a combien que tu as adoration des voisins mais a eu occasion où il y a ça dans ce qui est pour y à l'eau de la famille. Ils sont dans son peu pour écouler les familles de l'eau. Occasion d'être macabre et de battre. Ngaï, ceux qui n'ont pas même détruire ta nakinya na toana barena na ba relation puissante. Ngaï, mutu bimoto soit disque d'or, à même heureux. En fait, wana ya ba maman pour quand ndenge yemoko alobaki la voice aliboseke. Et ça dans mon privé, ça dans encore l'exauté. Pour les honnêtes, il est aussi que makambo tout ça la qu'ils a fallu tes a profit. Mutu moko ata e fallait ça l'émission pour trop ça les émissions. Oye bi. Tout ça l'émission parce que pourquoi les canaliser là na yété. Yo comprendre na ba. Voilà. Donc yo comprendre na ba. Moi c'est qu'on a fait ça yo. On a expliqué le problème en gros de ça. Et ce temps à mon bandi, au bisa va bien là qui yo to ba tout monde a moi signé surtout ata yo kali na peut-être zone mamate. Moi signé surtout au sepela na moto na nenge marilo atia basi ngapona moi swana na bangwa. Mais maman zela maman rifa moi likambu to bandaka na 3 te to bandaka na 0 pour 3 20 et comme to maman zela maman zela maman rifa zela kota marilo nazo yo ka zela pour ce qu'on le bien belé donc on répond yo to le bien belé na benga ki yo kinga na na benga ki peut-être pour marilo yo ka biso makamune yo so lobi na sta comprendre ngo makambo yo so lobi na sta olingo de la ngaki po so ki ba benga ki na marilo na lingina lo ba Instagram na yi mais yem ka bandi ko fingat yo kasiko nani alobelo boye yo kanga net bien omoni ngakuta Instagram aniki na tala ngote na yibite ngakumuna kandi bababa ki ache libero akubie mwana twaka semi tu ozo comprendre niki na fina ye nada moi selon nga analyste na nga analyste mais wabi si ton passé t'appelle tu vas dire présent posez-moi des questions parce que na zako dubana achi ba libero ache libero ngapona nga so ki analyse na nga niki na invité so fani ta ezai na invité mais akoki kozala na passé na ye moko boye oyo kobenga ye eloko bato bamonaki gazolo baneti na fali po atiaki mwana 3ka babebe 3ka yango wana te batiaki bongo bref wana ndenge ekontelaki oti ndeko ya fali aye koleka alobi makambo alobaki aleki pa marino abimisi makambo likipe aye kosala mo intervine ya moke ndenge alobaki ndenge toyokaka tobenga miki te tosala eloko moki te bref problème na biso ezali maman grika mpona oyebi pe te 3 kana aye kotyango après
ya on to lo ba ne c'est ce c'est là OK maman rifa ce que on dit dans la famille c'est là pourquoi va faire famille maman est dans la famille abandonner la photo c'est là et bandana maman rifa on dit comme maman ça parce que il faut des hommes baluka il faut qu'on balika mdeza nana ne kulanda mais yo koloba te que ezala kwa bafingaki ete ye azosala photo ya mariage ya ye na fali ye mokumba bandotia oyebi karine ye oyebi maamute talomoni mwasi azoloba wana oyo abota wana so camarade ozobaki oyo okiabi abota na ye wana oke akofi abota na ye wana mwasi yango aza nani oyebi ete aza mama ya Diego Rachel eye akofi aza mwana komo Diego no oyebi te oyokaka te na bantembo te Diego mon fils na bayitembo ayembaka mpe plene uti ondekana masa ateki ye mpe na nini na ye mwana ngo Diego lelo auti kokusa 22 ans donc ntango fali abandi na mwana wana niki ya kofi babandai na mama Rachel na mama ya Diego Rachel tozalaki na bango na Paris kuna baki na matanga mama tofali na bango na bavana nanga mesa moko Rachel tozalani na Londres akota na Londres nga na kote ya zalata bavanda na baime po ex mama ya bana tutu donc yango nazoyebi soki omoni bato bayebi mpenza te yango nalingana peut-être napesa yo pla ndenge ezali omoni nazoyenga nayebi soki ndenge ezali mpo eya ndenge oyo bato bazoloba na internet te problème na biso eza ntango ozalaki koleka meme Rachel asolana niki ayebi makambo oyo tolobo ndenge ebanda etuke azemi adeli tusala biso nyonso tu tomoni kaka ndenge asalaki bavideo atindeli bato nyonso tu bainvite bato kompoki aza na ze tomoni ke aza na ze toyebi te soki ezeli eza ya solo tolukuta akoza na ze mope koza peut-être ya bali mosusu to mpe peut-être ya fali toyebi te tomoni kaka aza na ze omoni alors problème na biso eye makasi neti ya ngai neti biso ya bakofi ezaki fi wana ntango afingi ya kofi alobi ke kofi aza na nsima alors donc biso nyonso tu etouche biso esali biso bien te ya kofi azala na nsima na ndenge makambo oyo c'est vrai ya kofi bayebani na niki bandakala ndenge oto biso ayebi babenganaka basololaka pour makambo oyo nyonso to oyo babengana te basolola yango te ocomprendre sanga mpe aza kosolola na ye te ntango ndenge abengaka bana moko wana solo atitela ya nino sotala na ze mutu etu po biso tozwa kokama tondima te tu vois alors ntango fi wana alobi sandra alobi ya ifi nga amoni fo na contacte niki mpo makambo nde koma okendeli eza bien te aliye kosalela niki voice asaleli niki voice po atindeli niki oyoki voice asanga te atindeli niki voice niki ayekotala voice yango pe après tozala mosala to nini arépondre sandra ndenge arépondre wana sokolandi émission wana ya sandra ndenge alekaki ntango aleki yango abi sandra ayekoyebisa ye mwana classe na biso omoni mpenza mpo ndenge mokili evande ecomprendre biso emonaki kofi aza makambo oyo tati na makambo oyo nga mpo nalekisa l'émission nalekisa voice oyo niki aboyaki soki osala émission wana omonaka ya sandra azobaki niki aboyaki sandra stiplie alobi te mwana classe na biso omoni mambo olobi awo eza très capital il faut mokili eyoka ke kofi na makambo oyo te po kofi aza pour rien yakofi aza pour rien na makambo oyo pour rien akoki kosala yango te akoki kondima yango te yango omoni akritanga asala émission na tili me abandaki na mo mission nde botyaka te mpe na soki babiso nde botyaka batiti na bino par après basali émission batuni babiso kotuna ye ale batya émission batya voice yango batyaki voice wana eza na cadre moko soki ya ndenge nini te nde namoni osali analyse ya lokola olobi koto nini niki asali lokola soki adiembela ou bien ezake soki fali kofi amemaki ye eza po asalaki so mosala ekita kende na ndako na bango azwaki soki nini soki ndenge nini ya sandra abengaki yo etu mpo na yo omoni neti eza voice mo neti traité oui pourquoi yo kama marifa
Moninga, yokana ebiso moninga. C'est un atout na sanga, on a la voice wana pinga. Au sanga kama timba timba kiango, atimba pinga na yoka kia. Mama Rifa, omoni makambu oyo zoloba na ngai. Yoka, makambu oyo, Mama Rifa, mambu yo loba na ngai ya mambu yo bosolo na sama meza mambu ebimi na internet te. Nga na salis ko analyse na oyo et tu veux internet tendere, voice de pinga ya moi. Non, mais parce que yo lobi ke bakata ka ndam. Mais yo lobi yo moko lobi ni, bakata ndam c'est sûr. Biso to yoka wonyo mais yango na yoka voilà ndenge ndambo mais maman comment yo siko yo olobi kaka na croire na oyo oloba ngana zala kana mais yoka oyo na ebisi yoka côté na ebisi au côté oloba ke to ala ba relation na kin ki sur bina de Turquie alobi na ba relation na kin te alobi na sana ba relation alobi kin alobi na sana ba relation niki yango na kuli na pote ba ika foto na aja onsa akoli na pote abi ayana ba relation ok to longoli na kin bon erobi ana ba et ça problème que de toutes les façons faut aller pas dans kana kin te il y a le bikara que ana ba relation ce qu'elle bien détruire à kosala nga sikopo na nga nde nasalela na YouTube omoni na ndenge ya sama ndenge ekosa video mpona kolave kofi bonne idée mais siko taki esuka wapi yoka obeza kolave parce que aza na makambo te na kotisi ye ye oye kosala oui tobenga koisi tobenga ngo kolave po aza na kati te voilà elle ya ye il fallait qu'il batia voice côté oyo nikinenga zo loba ke ba bisa kofi na makambo na benga ki kofi te na benga ki papa to na respect parce que na exemple la personne qui est présent na moi na le moi bongo peut-être tuka wana parce que il obi kaka te kotika siko voice to makambo ni kalo bi na kati ya voice wana il doit qui m'envoie kofi et comment est-ce qu'on régler fallait ok il y a son c'est là non mais il faut qu'on écarte que il canazela il y a son pour y a son a représenté Kofi elle l'équipe est côté mais maman resta ngana zolo ba no mambo ya biso na YouTube na ba balandaka Sandra siko wana ye vali moto ayebi mama rita ngana oloba no mambo biso na YouTube toyoki na bato batalaka YouTube biso siko toyebi yango te donc elle toyoki na comment condition makambo ya bien peut-être que yo yebi te va me ebele mais yo so likoke na aka ndenge na ndenge na YouTube ça nga nasalaka kuna non mais mama nga nasalaka kuna epi nalobelaka nde kuna na YouTube po apart na YouTube makambo wana nga etenga te so na ndosala YouTube te noloba te epuis nolobela ona obetela na ebiso to nolobela wa mais nga naso na litoi na biso ya YouTube ipale pa yoka mama rifa omoni soki moto asali mabe totikaka basentiment parce que soko olingi moto fo oyede na malamu oyo yasanga asali nazoyebi so vérité yango abengi nga te asali mabe ye akokai kolekisa posi wana nyonso te yoka mama rifa tokita tomata fali un musicien Kofi aza musicien et puis makambo nalobi na direct na nga wana nga na conscience na nga nayebi mpe kinakosi te po ndenge alobi ke soki ayeba fali mpona Kofi yango nayebisaki ye okosi parce que alobi mpo Kofi amemaki ye poto donc alobi poto yoka yango naobi siko omoni place ya koloba makambo wana ye ngaki aloba ngo na émission oyo ya Sandra lekeli te ya Sandra lekaki po atya comme prévo yoka te ye ana makambo te nde batya makambo na ye kaka ndenge alongoli Kofi ayebi mpe te te nga nalingaki te biso to bayoutube tozo analyse oyo toyoki eza nga nalingana nga te nga nazala nga kuta eloko te kuna na mabwana mais ere sikoyo ye abandi koexplike ke soki Kofi amemake poto te epuis même Kofi soki alobi adétruire Kofi soki mpe alobi soki asilisa ye alobi terme mo je crois ndenge olandi nyonso oyebi akosala yango yango na obaki te wana okosi epuis mambo nyonso nalobi na direct na nga nayebi mpe nakobandeli alobaki boye alobi ndenge bango bazoloba Kofi te ya lobi ndenge te ye mpenza lobi kinene bato bazoloba ka yo te nde bato bazoloba pete bato baolobela pali peut-être Kofi azolinga carrière pali eza kutu bomo te
65 ans le 13 juillet. Asa stabilité, asa joie nyonso. Asa sala nyonso, ande do wa kokupete, asa katika stabilité parce que musique ya na makila la kwa pinière. Omoni. Asa commentation ya koma. Donc asa na tina kutu ya stabilité sali. Omoni nganga mona sola na pali na isai mambo. Asa na tina mambo wana te. Asa lubaza hors série. Asa na tina mambo bakinde ba olu baba diaboliser diable tout ça là asa kuna te tandi mi da tale mission to finda mission nyonso na ba mama na biso na ba tia ba lema ba kamba petits au de la famille au finga au kofi Mama Rifa yoka net te nga soko lobiki zela Mama Rifa zela omoni problème eza nini yoka problème eza vérité nde boza nango te Mama Rifa oba te ke nga asali analyse okwa nga na analyse nango tali weki kote na pili te meke yo lobiki azofinga na yoka zela yoka Mama Rifa yo lobiki nani osala ye pas ofinga na bapara na biso asali analyse ka lokwali naye wana nayo etali yoki kofingeza alors azali analyse ya mine base net flow c'est ko yoki bien te na mbongo c'est ko yoki bien te olobi ke ye azosala nini azofinga na bapara na biso ye pas asali analyse ka neti yo lokwa ye afindenga mpe na finga nga asali ofinga te Mama Rifa wana nasali yo ozolinganga na comprendre ndenge yo ozolobela wana mais comment on a ce qu'on dit dans cette expliquer on est niveau que tu sais comprendre yo on est en comprendre de yo il y a beaucoup d'envie que vérité exacte parce que la logique est exacte parce que là la finité et puis on a lobby la direct na nganga na dimamo la ko tunga tika kala c'est comprendre la côté ça fait rien en fait parce que ndé to so na to si wana mida wana azapita business flow asali ba analyse na ye mais ye sikoyo atingi biso ebele alobelaka fali on comprend atingi na bamama na biso na bapapa na banini ebele soki tro eya nanga mwasi mama ritatibela nga babadie wana naleki nanga mwasi bana bango bana pari batinga balia wana te ponga atala mida wana te esalaki selo te lelo so asali mosusu asali déjà 3 mosusu juste là on a une alobaka yo ndenge yo comprendre il fallait pas que les cabales ezaka mais pour lelo soki bafingi bino yoka oyebi baofinga poangi yo mo olobi bien ke la fille alobela afali soki so alobela afali ere otala ke nani ye mama bana fali ana baplace nyonso ya koloba mena bainstagram nyonso komotaka mambo ya nzambe aoloba te mais quand même alobi na voice epi nani alekisi yango moto akofi donc po baoloba mpe na compte ya réponse po neti nga mpenza analyse nanga mpe po nasalaki yango wana peut-être ye asali yango na ndenge ofinga peut-être po kofingisa mate mais sans kofinga Mama Rifa sans kofinga omoni sans kofinga non ozwa réponse alobi ke kofite ntasima na ye c'est tout bino bokuya kokai kocontinue te voice émission ke azi badiske dor aza kutu na kimia te wana eza te mais bino so nde bokokai kolekisa yango te ya sandra na image ya kofi soki asali bétise aufingisa kofi c'est normal yo so wana kabe wana voilà mais bon sikoyo esebekaki voilà yango sikoyo baninga nalakisa ke na ndenge ya internet alinga YouTube omoni ere la fille alobi olobi la fille alobelaka fali ere oyo ofinga bino mpe koloba nini amoto afali omoni nde olobi voilà donc bino boyebi ete mais esali bino mpasi mpo botali ke moto afali peut-être yo mpo okebaki comment fali aokitika bafinga baparent boye mais peut-être fali ayebi te mais vu ke alobelaka fali atala wayebi bon wana nga nayebi te atalaka bemission nyonso fali atalaka tout tanga ye aza expert na nini o internet atalaka na ye ok pas de problème nga nayebi te yo na naloba soki ya ye alobelaka fali donc omona te oyo alobaki déjà peut-être yokaka to comprendre kofi azali
pour moi bien na salle là na dalila ana pour moi to tebe pour confier à qui mais c'est qu'il y a mambo dit na sima wana ya ngonde baby natali nyonso te natali na la mama natali kalobi kezeni eza te soki eza te na molimo santo ye so akende osazonga na nsima te yo otali bamamba te ndenge alobiki bakabwanaki naki na 2003 bakabwanaki bakabwana kutu na bakabwana bazonga na mama rika yoka point place biso toza festival na 2011 mama nga wana yoka mama yoka mambo bakabwana bazonga na biso etali biso te oyo biso toandeki kolobelezaki zemi ezala ezala te eza zemi ya fani nga bango moko bacontactanga balekisaka mpe kiza lokuta base nga biso problème to ezalaki bakabwana te to bazala te etali biso te biso ezalaki ndeki pourkui ozokosa zemi eza ye te ye ozoloba ya ye epuis ye mona lokola lobi kaka ezemi eza ya ye te ya molimo santo biso etali biso te na bakabwana na bazonga biso zema milimo santo ndenge alobi mpo bakabwana 2003 baseseperaki to baboyani baprononce divorce na 2011 sikoyo mwana wana kelia ate babotama na 2005 ye moniki abalanse eka tolali nanomoni makambo te abalanse makambo omoni sikoyo nde niki akomiti sikoyo papie divorce soki eza soki biso mpe baprononce divorce biso toza kuna na mamoka na wana te mpo mwana wa mibale deja areconnaîtra ya nsima ye biso toza nde na zemi ye amobala biso azalaka te zemi ya ye te na mambo akala wana na mambo akala alobi lokuta mpo makambo na 2013 na 2003 2005 mwana botaki te mama yana okiye ye moni yango te wana ta na moni mama etali ngai te mwana wana mambune tokolonono makambo oyoka makambo mwana wana tokoloba te pourquoi parce que biso so toyebi ke awanganaka mwana wana toyebi mpe ke aye koreconnaître mwana donc wana eza na passé mpo awanganaka ye déjà ana baraison na ye epuis ti bayokanaki ke azongisa mwana abanda kotinda na mbongo ya kolia mwana donc mpona koloba mpe ke bango moko bayebi oyo basololaka biso sikoyo mambo kote tokoti mambo wana bawangana mwana bayela biso na internet te erana petaka bayoutube te toyebi te mais mambo azeni ye mo mwasi mitaye na wana internet biso mpe tosali tokomi koanalyse te na analyse na biso mpe tomoni ke zemi eza ye te lakisa bapreuve bapreuve azemi eza te mozoyela biso bapreuve amwana ana 16 ans omoi te ke ya na sens te yela biso bapreuve azemi ya na libumu oyo toolobela ya mwana 16 ans wana bato nyonso bayebi ke bawanganaka mwana wana ti basali soki baadn bandimi mwana biso so toyebi mama wana makambo wana mamarifa wana bayelaka biso yango na internet te ere wana ebakayela biso toyingai toloba soki tozalaka biso toyebi ke kaka oyo mwana na biso toyebi kaka bawanganaka ye bandimi ye bareconnaître lokola mwana oyo toyebi yango wana oyo yayeli biso eza ya zemi biso towana point zemi tozela bapreuve ya zemi point barre akobota te soki te eza nde mpenza ya ye te soki ezalaki ya ye na place abimisela biso mambo azemi ya 2005 enga bimisela biso nde bapreuve eza deya ya ye te alie mambo ekomaki so ezemi ana ya fali bapreuve mamareba yo olala na mobali na place bolalaki oyebi te date ozemi ekotaki oyebi te soki meme ezalaki na hotel mais soki alingi te seka abimisa mpe mambo 2005 te eko bapreuve ya 2020 soki 2021 yo opesi te moko opia biso ya 2005 oseki nyonso lokuta oyo biso tolobela ya mambo 2020 21 zemi ya na libuku mais yo tobimisa biso bapreuve ya 2005 omoni mama ya sandra asalaka nde na internet yoka mama rifa voilà omoi so langage olobi wana mais ye soko alobi yango na voice ere eleki ke nani alekisi sandra kasi obibita kofi mama bato baomona ndeni seke kofi ana nsima nzoka ta mosu kofi pa yebi te omoni
soki aleka kati balaki kaka mama riba na lobi boye eza problème te yesa ndoko bomba voice na comme premier paquet sur internet kaka bakaka côté azo répondre Kofi ebi mambo te parce que elo ya sanda lekela ki émission eza pona ko laver Kofi ebi mambo te na ngone pe na mambo près déjà que tala ko makambo moi si aulu pero boki abia ebi ya Kofi te ya Kofi na mambo te et mais ebi ya ko lekisa que makambo wana ono ba na Kofi te voilà wana nde sali mabe la sali ki wasi voilà, so era ni guerre na fali banani ba faciliter ba to Kofi c'est que Kofi ana sima au moins ndenge bini wana siko on a une vérité donc ils appellent Kofi ana sima te ba wana ka na za comprendre yo na makanisa ba tuti na makanisa mambulu bani na voice wana bika sima banaliza ko bongo mais na temps normal ils ont wana sko yo yebi bongo mais internet o il est une émission il y a tu direct ba yo ki mambo mususu donc aibi ke ya kofi makambo okutu ndenge bandeli egoza na mote pardon egoza na mote egoza badansa si yaba ba problème na bango yo mo ndewe mo yo mo tuta masolo to lo basula so ke lo puta so si aye pe boni foto ke so ndene to se za so ya solo badansa bambo weno yo ko sala bonga ça danser donc si ko yo mo yo ko bana mo sala ake bana ngato ben mission la ba musicien c'est nini on va voir le puta que ba musicien pe so ka yebo ne to lula urwa pe ko teme ma ke kalambai ne to lula to so ba yebe mais mai kalambai atanga luli ba to meri ka vina nga quartier wana eza po mwasi ndenga koma kofinge kolakisa bamba kolakisa so ba makangu ne na TV fona cha mai kalambai kwa vina nga quartier ba tu so yo tanga ba mission yo tanga donc c'est yo bibana ba Mama Rifa, nga kana bimi na ba musicien nga na za danser pour binsi na vidéo moto mo na podium mo question. Mama Rifa, question et ça c'est question eza mobali azali na ko ba ndenge azaka ka musicien te yango lo na loba na ma oui ka zela kasi na nega ki mo to na mo ya kompi elle na loba ki na ka ba musicien ni na kosa parce que tout ça va hypocrite au moins parce qu'on dit si à cause de la ligne mais c'est que non mais c'est le bon tout le monde la chef de voilà on va passer la classe n'a pas tout jamais on peut pas musicien OK quand on se voit on peut dire donc un musicien je dis parce que c'est la moto qui par là peut-être l'équipe là on a vu on a maillé mais on s'en a mis la musique donc OK exemple c'est Kofi soit le moins du micro yema na maillé là na ko comme un ministre mais mon tonton soyo kaka musicien peut-être pratique ba musicien ba kata ma classe ba musicien c'est que ba kola bien ba musicien pour biso na konde to komisa musique on dirait le mot ya pamba donc musique est dans sala ya mutu prévenir que ba niveau au ba ko na ba mbongo ça pour la musique la force on a dit dans ba to ti mo wanga ba musicien net ba biso boy na linga ka ba musicien na ngabo makasi no wanga na te crier no ba na ko c'était sur la vie na bimana musicien te c'est qui na zanduki ou bien c'est qui na Voilà bandeko nakanisi tolandi biso nyonso na bokebi oyo eza ba audio moko no commentaire moi to commentaire yango eza te soki toyebi to commentaire ekokende molai mpo komona ndenge lisolo ebetami mpenza eza kolakisa ke bamama tokebaka ntango tobengaka wana deja emonisi position ya ndeko na biso ya mwasi oyo bazolobaki petite sœur ya Kofi Olomide position na ye emonani makasi ke bango côté wana donc baza na bango bato ya donc baza ba je suis niki ezomonana mpenza na makasi mpo bakestion mosusu azotuna Karine eza kutu bakestion oyo akoki kotuna
Karine te pour makambo wana pesa makambo ya Karine te soki ba live esalami ba mama il faut kotikaka likambo oyo ya kobenga après mpona koya kotuna ntango ozolakisa déjà position na yo boye eyebani déjà donc position na ye lokola eyebani yango wana omoni bato bazolobaka vie kofi aza na kati ya makambo ta petite sœur na ye ndenge abimi lisusu na baaudio oyo donc esali kaka ke elakisa mwa penchant moko eza quelque part eza malamu mingi te bandeko na ngai donc oyo eza likambo osala yango commentaire te bino moko bolanda audio wana bocomprendre eloko nini elekaki na kati wana mpo mutu eza mpe na lingala eza na français te anglais te nini te eza na lingala donc mutu nyonso eza na facilité ya kocomprendre nini elekaki na kati ya discussion wana ya bango mibale mutu na mutu kote na ye aza koprotege mutu na ye mutu na mutu aza koprotege mutu na ye donc voilà quoi maloba kutu mingi ya koloba eza te no comment tolanda bandeko na ngai tokutani na video mosusu